Na beni ndenge moko. Armée na biso esengeli batala makasi. Problème à ADV et ADF. D'ailleurs bien repé malamu. Na fanaka na beni. Est-ce que bandekala ya beni bazali awa? Bon mon akanga na 2001 na beni te. Tozongi saki ba ADF ti na sommet ya Rwenzori te. Kimia ezongaki te. Alors, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire question il y a volonté, fait détermination. Tolingaki Tosengaka va publier, saigner, publier, va prévenir aussi. Comme ça, Toyeba. Ceux qui ont gagné, te reconnaître, Moninga a gagné. Ceux qui ont perdre, te reconnaître, ont perdre, à reconnaître que Moninga a gagné. C'était ça le combat. Il y a vérité des yeux. Il y a autre côté de l'étape Sikoyo, il y a plateforme politique. Donc, Bakisi Sikoyo, combat, il y a défense, il y a peuple. Viva!
Une minute de silence. Victime ya intolérance. Natangi Komboya, Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Danou Boteti, Boudiou, Gangale, Kulula, Ngandou, Kapangala, Mukendi Rossi. Ah, aussi. Bandeko Batiki Biso, suite à maladie, Papa Wemba, Papa Lutun Mbasimaro, Kester Remenea, Nakati Naba militant ya MLC Natangi, Dido, Honorable Ramazani Baya, et puis na kosuka na tata na ngai Papa Bemba Kano. Naza pe na ba collègue ya mosala tango nazalaki vice-président bazali mibale Monsieur Zaïd Ngoma na
Monsieur Yerodia. Merci Mingai Awa nazali ngai moko te. Na banza bomoni pe bilongi ya bandeko na biso bazali awa boyebi bango. Na kobanda na mwasi na ngai mama Liliane na banza boyebi ye. En dehors, il y a ma secrétaire MLC, maman Bazaïba Boyebiye, maman Bazaïba Naye, Dali, Liboso, Babala. Qu'on a vu les gars Longwana Azaliao Nakobanga Naba Kati na lamuka na bandeko na biso bazali awate Moko Mikoloyo Azali na biso te abelaki ezali Freddy Matungulu boyebi ye boyebaka ye akozongela biso na banza ba mikolo ezali koya pe tozali pe na ndeko pe ya biso ya lamuka Monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azali ndeko na biso ya lamuka azali ndeko na biso na kati na lamuka oyo na banza ntango akoya bokosolola mpe na ye représentant na ye azali awa akoya tokosolola na ye mpe bokotuna ye makanisi mpe mituna na bino nyonso. Bolandi malamu ya misato tozali na ndeko na biso Premier ministre Adolphe Muzito boyebi ye Papa, Talaka. On a renforcé l'Itouma et vérité des œuvres. Sauf qui bolingi dollar et kita, il faut vidéo. Et ça commence. Vidéo.
Numéro 4. Cheie. Bande Koranga Imbote Nabino. Ici, ça va et là-bas. Ici, ça va et là-bas. Ça ne va pas. Dans le bureau, ça va faire la culte. Dans le bureau, ça va athée. Dans le bureau, ça va faire la cocoso pour mon abinoté. Bomonier, hein? Bomonier, hein? Igwe! Yeyo aye, mboko ezali ya biso. Tozali kosala mosala pona volonté bino emonana. Toyokani, boyoka ye, akopesa bino maloba nyonso oyo ya lamuka. Merci, Nzambe abatela bino, abatela ye, abatela mama, na bana bazali awa. Merci. allié ya lamuka ezali ndeko na biso mabaya banza pe dose boyebi ye arc-en-ciel. bana kisasa mbote bino nyonso bandeko nanga mbote aéroport ti kokoma awa epe je suis sûr kokota tina bandal bauti mosika. Vraiment félicitations. Merci. Félicitations pour la mobilisation. Il y a solo Bolakisi que vous allez déterminer, vous allez na posa il y a changement et quand on a beaucoup d'ambition. Bolakisi angope à la minute où il a quitté na pe popé te koti na balabala. Na yoki bino, na moni elongi na bino, na comprendre que bandeko ya Kinshasa, boza na posa, changement et kota na mboka na biso. Lisusu, félicitations, félicitations, et merci. Nazwaka occasion te na mbula eleki quand on a commencé le 1er août boyamba kinga ipe malamu boyamba kinga malamu mingi nazwaka occasion te kopesa bino merci pe lisusu na bakisi lisusu merci lisusu balakama wana mobilisation esalami lelo tokoki kobosana bote na banza na babilili oyo bazalaki na aéroport te ya njiliti kokoma awa bokomona ngo ezalaki somo pe namoni degré ya mobilisation ya population ya Kinshasa.
soki nazongaki oyebi ntina na yango bolandaki mpe na baradio nalingaki nakende kosisa bitumba nazalaki nango na mbula zomi oyo nde nakendeki kosilisa mpe boyokaki na radio ti tokomi na niveau wapi nake kofunda bango sikoyo na badossier oyo ezali koya tina nini akendeki koya. D'accord, Loba. Batonga bandako basumba ba mituka basala ba voyage ezali pwana kotala ezali liboso pwana kotala intérêt ya peuple ezali nini ezali d'abord libumu ya moto na moto asengeli ali ya mikolo nyonso esengeli bana bakotaka mpe klase mikolo nyonso esengeli mpe batata bamama bazalaka bazwaka mpe misala wana bayeba kosalisa bafamile na bango kofuta minerval kofuta loyer ya ndako esengeli mpe ke bahopitau ezala wana koyeba kopesa bakisi kosoigne bato soki bayoki bazwi problème ya santé epe badenier public ezali mpe mpona kotonga baklase mpe bauniversité mpona bana na biso. Voilà ntina ya MLC botamaki na 1998 ntina nini tokendeki na 2003 na réunification ya armée ya police ya baservice ya administration tokotaki na système ya partage ya pouvoir puisque tolobaki bitumba isili tokende na voie ya démocratie. Élection ya 2006 eye kosalama bino moko boyebi ba résultat ya 2011 bino mpe boyebi ba résultat 2018 eye kosalama na banza boyebi mpe ba résultat. Bolobi nini? Bolobi nini? Nani aganyaki? Vous assure? Na mosusu balobi keza yete. Nayaki awa. Mbula lekaki basali denge boyebi cour constitutionnelle commission électorale batia biso na Adolphe Muzito pembeni babangaki candidature na biso tolobi likambo te biso tozosala politique mpo na intérêt ya biso moko te mais pas intérêt ya peuple congolais tolobi tokoyokana nde boyokaki ke na Genève biso nyonso toyokanaki tokendeki na vote tolobi candidat na biso tokoluka candidat moko puisque élection ezali na tour moko wana to soutenir biso nyonso candidat moko candidat wana ezalaki nani 30 décembre boyebi yoko eye kosalama de situation ekokomi nango lelo. Lelo tokomi wapi? Situation ya mboka ezali ndenge nini? Oyo tozali nango lelo nakoki koloba ke mboka ekabwani entre bandeko oyo bayebi
esika volonté ya peuple ezalaki mpe bandeko mosusu oyo bazoloba eloko mosusu. Me biso na kati na lamuka tolobi tokoki kotika komba wana te, tokokontinue kodefendre baintérêt ya peuple na biso parce que tolingi mboka ebonga. Mboka ekobonga ndenge nini? Mboka ekobonga soki ya liboso na bato oyo toyokana. Mboka ekobonga soki sécurité ezali na kati na mboka na biso. Tozali koyoka ke bandeko na biso ezala kote ya Beni, kote ya Sud Kivu, lelo lisusu kote ya Ituri. Eboyibi basacrifice oyo nasala mpona kozongisa kimia na 2001 entre baema na balendu. Nazongisaki kimia na kati na Ituri mobimba. Lelo soki bandeko ya ema to lendu bazali awa, eza lukuta nazongisaki kimia te entre ema na lendu. Sikoyo nayoki bitumba ebandi lisusu. Bandeko na biso bazali kokufa lisusu mpona ntina moko te, kaka mpona baconflit epe manipulation ya bato mosusu na kati na bakommunauté. Nazali kosenga na bandeko na ngai, banoko na ngai, baema balendu bokota na jeu wana te. Boyebi malamu kezali volonté na bino te, ezali bato mosusu bazali ko-instiger mpona batia mobulu. Bokota na jeu wana te, botika bitumba. Bokoya kosilisa bana na biso pamba. Ntango nakotaki na problème na bitumba wana, plus de 7000 bakufaki, massacre esalamaki. Nafandaki na Bunia, Sanza Motoba, Butumoy, kotambola na Ituri mobimba mpona kozongisa kimia, kosolola na bachef coutumier, kobengisa bango na Bunia, na stade na Bunia mpona kosele réconciliation. Boyebi yango? Mais tosalaki réconciliation, pourquoi lelo lisusu il faut tobunda? Bandeko na ngai, banoko na ngai, baema balendu botika biloko wana, botika biloko wana. Na Beni ndenge moko armée na biso esengeli batala makasi problème ya ba-ADV et ADF. Nayebi yango mpe malamu, nafandaka na Beni. Est-ce que bandeko na ngai ya Beni bazali awa? Bomonaka ngai na 2001 na Beni te. Tozongisaki ba-ADF ti na sommet ya Rwenzori te, kimia ezongaki te. Alors, ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté, de détermination. Makambo ezoleka na Beni, vraiment, ma force armée, bota likamwana malamu. Ma population bazali kokufa vraiment pamba. Bakisa lisusu problème ya Ebola. Et c'est une kimia ezala pona toye bako silisa. Fleyo wana oye babengi Ebola. Vraiment bandeko bazokufa na kolobati na moko te. Soki tolingi tobongisa mboka na biso, eza na cancer moko monene eza na kati na mboka na biso. Ebanda lelo te, ekota lelo te. Boyebi yango? Eza nini? Eza nini? Eza nini? Non. Nalobi boye. Cancer eza na kati na mboka na biso, et pendant même après, au lendemain il y a indépendance. Ti lelo et silina noté, to sukisa ona noté. Ezali nini? Ezali nini?
Corruption. Ennemi à peuple. Corruption et autres bomambo canabiso. Ce qui, vous voyez, niveau, il y a ma étude internationale. Ils ont ma agence au Bokati Transparency International. Ils ont un organisme qui la capé, la banquette, la bamboka nyos, Yambokili Mobimba. Busso Tokomi les avant-derniers. Tolingi Tokoma Bato ya Souka ya niveau ya corruption. C'est-à-dire que la corruption est commise généralisée. Et là, Kouana et Sengeli Namboka Nabiso, lutte est vraiment ya solo. Parce que ti lelo, naye awa pola kotaka bakombote. Mais na zoye bisabino ti lelo, corruption et civilité. Ezali ko goma mboka na biso. Ezali ko lakisa image ya mabe na mboka na biso. Parce que moto, ma société, moto soki aza na capital na ye. Société soki azali na capital na lobby, il faut na ya ko investir na Congo. Ako calculer capital na ye. Ba mosusu bazalaka na kati o ba bengi conseil d'administration. Soki baye awa na mboka na biso. Avant pas pendant mosala. Bakoloba nini? Faut qu'on ça. Ils ont découragé Bango et Bazako Zoma na mboka na bango. Ba mosusu ba décola biso awa même ba congolais ba komi découragé même bazo préférer batina mbongo na bango libanda. Ezali yango na bengi cancer fléau monene. Corruption. Namboka na biso, il faut tous dans la culture, il y a bonne gouvernance. Bonne gouvernance, vous voyez quand bonne gouvernance, c'est Zali Nini. Vous voyez bien bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est Zali Motoso qui a géré département, direction, ville, commune, entreprise publique. Et Sengeli, Toto sa Peto Banga Mbongo ya l'État. Et Sengeli ba dépense et ça là en fonction ya nzela ya l'État. Natika Kito Nazalaki vice-président Boito Holoba Awa, premier ministre Natika Ki dollar na Tonini. Naboni 80 na 92 Namboula Nini 2000 2010 12 Tango Natiki vice-président na économie na finance na 2006 dollar ezalaki na combien? Combien? Nyonso wana lelo ekomi na combien? 167. Voilà résultat oyo tobengi ya mauvaise gouvernance. Bongo ya l'État il faut etikala mpona développement ya mboka na biso, développement ya ba conditions de vie ya population na biso. Résultat yango oyo na 2003 na 15 juillet 2003 quand on a commencé na Kinshasa dollar ezalaki na 420 na kendeki na tiki dollar na 425. Premier ministre bala durant Mboula Misato dollar a fandi entre 420 na 425. Tala lolo ko la dollar est combien? Soki tokebite soki tokebite na oyo nazali koyoka sikoyo na mboka na biso tosengeli mpe tozwa ba-institution ezala makasi, ba-institution ezala crédible. Soki nalobi boye tofandanie bandeko tofandanie l'Assemblée nationale, Sénat, cours et tribunaux et
ezala makasi. Voilà que ezala makasi, il faut ezala crédible. Parce que nyonso wana eye kobebisa pe nini mais vous allez comprendre ce que le résultat, mais vous allez comprendre dans les journaux, dans la radio, comment est-ce que l'Assemblée n'a biso va former en haut. Et les résultats, il y a crédibilité. Les résultats, il y a vote, il y a peuple. Les résultats, il y a souhait, il y a peuple. Voilà ici quand vous allez que baby sambo kanabiso. Crédibilité yambo kanabiso. Ce qui bolingi ba tobato sabiso, ba respecter biso. Et ça la libanda et ça la carte namboka. Et c'est gagné ça la sérieux. Ma institution nabiso est la crédible. Ma cour et tribunaux. Vous voyez ma cour et tribunaux. Les anini. Nini. Makambo est sur la cour constitutionnelle. Est-ce que c'est normal? Moto va voter avec 47 000 voix. Bazo l'ongolais pas bakot sa moto à 200 voix. Kolobi? Azwaka bomi. Boye bite. Soki tolingi mboka na biso e bonga. Makoya ba respecter biso. Tozo appelle lukumu kozala ba congolais. Esengeli. Kimia. Tikanana. Kimia. Esengeli tosala nyonso pour la crédibilité ezala na ba institution na biso. Naningi sikoyo koloba boye na suka boye. Lamuka boyoki lamuka. Lamuka ezali bien sûr ezali plateforme électorale pour faire gagner candidat comment il y a opposition dans l'élection présidentielle. Vous voyez bien ma capolikaki. Boyokaki kotokoti lamuka ekomi plateforme nini? Plateforme politique. Je crois que vraiment Bakuna bokomi très politique sikoyo. Et puis na bande sikoyo pe ko lamuki. Ozana ko lamuka. Ou bien ba mosusu dans ba lamuki te. Plateforme politique. Nous avons un objectif. Les alliés Mokoko continuer à défendre l'intérêt de la population. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà base de la biso. Pour défendre l'intérêt de la population. Les alliés état d'esprit. Bissonions sont tous unis. Nous devons s'abinoter. Nous tout mon côté, le leader na kati na lamuka, azana posa, te amona changement et quota na mboka na biso. Que vraie démocratie est na kati na mboka na biso. Fait, et la bande de Komazali, awa pebo bazali te, na ko assurer bino. Nous allons déterminer par les voies démocratiques pour continuer à défendre l'intérêt du peuple na biso. Mais peuple, il faut qu'il y ait que la mouka ezali eloko ya Martin Fayulu te, Adolphe Mozito te, Jean-Pierre Bemba te, Moïse Katumbi te, Freddy Matungulu te, non. Ezali ya nani? Ezali ya bino. Boyoki. C'est-à-dire que ceux qui bino moko, bolakisi intérêt ya bino te na kati na la mouka, alors changement peut aux alaté. Parce que ceux qui biso to koti na kati na la mouka, ce n'est pas pour l'intérêt personnel na biso. Topi pour faire un andako na biso, na ba maman na bana. Donc ça dit awa pour la défendre telemi awa, pour la défendre l'intérêt, il y a peuple. Donc ceux qui la mouka,
par les voies démocratiques. C'est Batoba Kolbatano, Ben Balinga, Zunga, les sous la Zamba, non. La lobby pour les voies démocratiques. Selon la Constitution. Soki sikoyo tolobi peuple telema. Il faut que telema. Oyoki. Parce que mingi tokobenga peuple telema totambola pona ko revendiquer ma droit na biso. Nini tokoteleme baso. Okomona dambo baye bamosu batika na ndako. Tokokoma mokanda na ville, lokola constitution et lobby, pour informer bango, tokosala programme, tokoyokana na ba leader ya Lamuka, tokopesa ba programme pendant le 30 juin. Pour que tu fasses ça, occasion te na banguna na biso balbano, bakoya bazali ba tribaliste, bazali soki banini ezali lukuta. Na Lamuka tribalisme ezali te. Banda epai na ngai. Ba secrétaire généraux ya MLC. Soko boyibi bango. Ezalaka nani? François Mamba. Auta wapi? Hein? Wapi? Ok. Kamita kauti wapi? Mandundu. Loi kauti wapi? Lotretela. Mama Eva kauti wapi? Kisangani. Mwasi na ngai kauti wapi? Kasai mamu. Est-ce que ngai na koiko boya? Bandeko na ngai bakokolo na ngai na Kasai? Jamais. Wana batika kokosa bino. Martin Fayulu na yebi ye sikoyo mbula tuku bisato na kanisi. Mine sikoyo. Mine na yebi Martin Fayulu. Tozalaki nano vraiment toyite koti sa classe. Akoki kozala tana ite moko te. Ya tribalisme. Attends mon côté. Gai, tata abotangai. Éducation na joie. Natala kate motosoki a oti wapi, Bandundu, Kasai, Katanga, Kivu. Natala kangote. Ti lelo. Attends motosoki a koloba. A oti tribu nangai. O tata abotangai. Mon côté na koloba comme secrétaire général. Même na kati na armée, mon côté na tia même général. Parce que la tala kaliboso valeur ya moto. Ok. Donc, na koloba ke biloko wana eza na Lamuka te. Eloko na koki koloba sikoyo. Le 30 juin, Lamuka akosala communiqué. Tika, bakota nyonso tourne armée. Le Bible, le 30 juin. Le 30 juin. Tokopesa mot d'ordre. Ba mikolo ezali koya kala mingi te. Tokosangana. Tokoyokana pe na bandeko bazali na poto. Tokosala programme pe tokopesa bino programme. Tolingi te soki tobengisi marche pacifique que Mobulu et Bimaka Mokolowana. Polingi violence te, Polingi ba marche ezala pacifique. Soki tolobi sikoyo, pour son nyonso, il faut totambola. Wana ko revendiquer ba droit ya biso,
Vous à la présent, il faut au tambour. Bisoto Sonia Kapoto Bindakate. Mangombe. Comme vous le dites que la Moukaïsa Yanani, Le peuple. Sorito Monique, Boboïko Tambola, pacifiquement, ça veut dire que vous avez sous intérêt Nakati pour la bino mon côté. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça qui combo ya Lamuka, na banza, boyebi sens ya Lamuka. La lutte, il y a vérité des îles. Yangonde Mama Yadikambo. Nous avons besoin avec précision Makasi pour la suite de la vérité des îles. Pour Yangonde Moutezali, Soubasma Yalit Yalamuka. Merci. Voilà Makamotali, pour le vérité des îles. Tokotaka na Bitumawana, le lendemain, il y a une élection. Tolingaki Tosengaka va publier, saigner, publier ma PV. Comme ça, Toyeba. Ceux qui ont gagné, te reconnaître Moninga a gagné. Ceux qui ont perdre, te reconnaître, à reconnaître que Moninga a gagné. C'était ça le combat. Il y a vérité des yeux. Il y a un autre côté de l'étape psychoyo, il y a plateforme politique. Donc, Bakisi Sikoyo, combat, il y a défense, il y a peuple. Défense, il y a intérêt, il y a peuple. Mituna Moussou Yami. Pour lutter contre la démocratie. Alors, ce qui est là, on lutter pour la démocratie, pardon. Les lots, c'est qu'on continue qu'on dit notre travail dans la démocratie en place. N'est-ce pas? Démocratie, c'est-à-dire respect et opinion. Ceux qui n'attaquent dans le boca, Bissonion se faisant la même entraînement commun. Respect et opinion dans la moto. Je pense que nous, c'est que les camarades n'ont pas de boca. Respect des libertés individuelles. Respect, il y a pas opinion. Je crois que nous sommes et que vous allez progrès mon aîné pour la boca. La démocrate. La démocratie, pouvoir et où pas il y a peuple, n'est-ce pas? Par le voie des urnes. C'est comme ça que il y a pouvoir, émanation, il y a pouvoir et que il y a peuple. Alors c'est quoi les amis, journalistes?